Bandeko foko chango na mutema na mutu eza likambo ya kokanisa te soki ndenge nini to koloba soki ndenge nini. Karine Mokonzi la baronne bandeko na ye oyo pe bandeko na biso mibale oya basi apesa bango place. Baza na place oya bango. Me bandeko wana bango nde mutu bazolinga bapona place o Karine apesa bango to atia bango. Bandeko bango banani? Magali Kongolo oyo azala na les Kardashians, Jaël Show oyo azala na équipe nationale. Bandeko eza réalité pe komela bango maladi. Lokola ekomi maladi balingi pe kobika te. Alors nga fona dévoiler yango, fona loba bino boyoka. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na ngai, bandeko ba bolingo, la Chine ba téléspectateur ezali makambo sérieux. Magali Kongolo na Jaël Show balingaka toujours bazala pene ya Karine. Karine Mokonzi la baronne naza sir yepa yebike balingaka kaka bazala pene na ye. Mais ezali te na tout prix. Na lobi bongo soki Karine Mokonzi akoko yeba parce que ngai na monango bandakala tilelo na monakango. Mais eloko nini eza wana? Likambo nini ezali ya motuya? Likambo nini bango balingi? Bango balingaka bazala pene na Karine Mokonzi pe bazala na ngwende ya Karine Mokonzi. Donc soki Karine avandi na ngwende, soki atelami akei quelque part, bango bavandi na ngwende. Bandeko bango moko na moko aza na makambo na ye. Jaël aza na makambo na ye na makanisi na ye. Magali Kongolo pe aza na makambo na ye na makanisi na ye. Magali Kongolo ye amonaka boy. Ye auta na opposition. Auta na les Kardashiens. Kuna azalaki gradé. Lokola aye na Karine Mokonzi. Lokola akoma kobenga Karine Mokonzi. Karine Mokonzi mastananga. Karine Mokonzi mastananga elakisi. Tangu ye akomi na contact na relation na Karine Mokonzi. Karine Mokonzi fuazwa ye ndenge azakozwa Jaël na kati ya équipe nationale. Sikoyo Jaël ye bisika bazali alingi Karine Mokonzi azwaka ye ndenge azalaki kaka kozwa ye na équipe nationale. Karine alobaka to alakisa na mokili
ye na Jael baza kaka ndenge moko, ye na Jael moto moko. Donc bango bazali na posa Karine azwa bango bongo, me esuka kaka na Karine Mokonzi te azwa bango bongo. Bandeko, baide na bango na makanisi na bango eza penza ya kindoki. Tango akozwa bango bongo, la Chine ezwa bango be bongo. Bana membre bazwa bango be bongo. Internet bakangango elongo na Karine Mokonzi. Bandeko, memi baba alotaka bandoto aboye te, memi moto alalaka libanda alotaka bandoto ya boye te. Bandeko, oyo eza realite, oyo atie tembe vanda yo moko kanisa. Magali Kongolo ndenge bomonaka ye, tango alobaka Karine Mokonzi mastananga, tango ayaka penepena Karine, ayaka pourquoi? Ngana ndimite ayaka pote lobia zonga abandofinga Karine, non. Ayaka pona ngwende na avanda wana bakabola ngwende na Karine Mokonzi. Orke ndeko na biso mikwape na bolimbisanga, ndeko na biso Grace Temo aloba bien ngwende basedaka te Star azakaka moko, soki basangani nde na oya basket na oya musique bakomi be star mibale. Mais lelo Karine aza star te, mazali icône. Bandeko, eske rêve na bango bomona yango ndenge ni? Soki bomoni Magali Kongolo moko ayeba Karine, moko soka yoki likambo akei po apupula Karine, ndenge bomoni oeleki ya Benite, ndenge bomoni azolinga kota atake Karine, azolinga atake Karine te, ndenge bazozo mususu batakaka. Po Magali Kongolo alingi nyonso oya kosala na kote ya Karine ezala likambo ya ngwende. Donc Magali alingi Magali Kongolo na zoloba bien. Bien sûr bato ebele pe balingaka bongo. Mais Magali Kongolo ye alingi soki akei pa Karine mastananga, Karine atie na niveau moko. Bana membre niveau moko. Ba chinois na ba téléspectateurs batie niveau moko na Karine. Elakisi akomovanda pe na ngwende ya Karine. Sikoyo tango azozwa ngo te, alingi pe kotika tante na internet. Alingi pe batia ye molongo moko te na batu babandi sika. Alingi pe te bakompare ye azana succès moko na minute oyo na Sarah Bolingo. Surtout akoko ndima te baloba Sarah Bolingo aleki na gaz mikolo yo. Donc ye kaka ngwende. Yango soki akomosala neta finga Karine akei ko émission pa ya Sarah Tola to pa na ye moko, akepa Sarah Tola po Sarah Tola azali moto na succès. Oyo la baronne ye moko abengaki ye pe atiaki ye na grade wana moto na succès. Ayebike pai ya Sarah Tola nakozwa ngwende te, me nakoki kovanda na ngwende ya Sarah Tola. Po tango akepa Sarah Tola, Magali Kongolo ake kaka po alobela Karine Mokonzi te. Abando kende kaka po alobela pe Karine Mokonzi te. Sarah Tola
yo pe bisiko za fongola matoi yo za toujours ya biso ye pe tozwi kaka ya biso me yo nde saratola fongola matoi parti oyo bandeko tangu Magali Kongolo azokende pa ya saratola po akanga ngwende ya saratola azwa ta titre yepe ya moto na succès po aluka moyen toujours akende kota Karine bandeko eza bongo po Magali Kongolo moto nyonso akoko bima lelo yazomone pamba janvier azana succès ya kosakana te Magali Kongolo succès wana azana ngote azala nango pete mais Magali Kongolo ayebi yango bien janvier azana succès ya makasi mais Magali Kongolo lokola azala na le Kardashian lokola kombone eyokanaki na baseri wana elingi koloba azomitia doyen légende donc nyonso janvier kosala mais janvier famonaka ye neti Karine po bazalaki niveau moko na Karine selon ye na mutu na ye wana ya Magali Kokoko no Kongolo Zozo chronique bien sûr aza ya biso fokoloba makambo ndengeza sikoyo méthode to kosala pamba asala na ba Facebook na ye pamba na site na ye pamba siko po akende lobela Karine mabe to malamu na site mosusu akokolinga ngo te po ezosala bien te mais pa ya saratola oui ayebi wana moto na succès nakanga ngwende ya saratola eza nango pepele mpo na kozwa ngo ye munene wana ezali ya pamba mobali ne kutu azala te nazomona kaka neti nzinzi muta ye akoti na vera masanga akei donc Magali Kongolo abando kende pa ya saratola pa loba mabe ya la baronne akoki pe koloba malamu mezali po apasaka na bemission te mezali po apase akanga ngwende ya saratola po oya Karine Mokonzi ayebi eza impossible mais andimi kaka à vivre qui est impossible sikoyo oya biso Jael Show ye azala na équipe nationale Karine Mokonzi atikabolaki ngwende na ye na maloba pe na motema mais problème eza nini problème ezali ngwende Karine Mokonzi avandaka Karine Mokonzi asala tu akoma na ngwende mais ngwende oyo avandaka eza te o Karine Mokonzi ye moko alingaki avanda eza ngwende moko sacré ekita wana ye moko Karine Mokonzi amonaka dose ya ngwende azalaki nango posa lelo eleka dose mais Jael Show lokola na équipe nationale Karine Mokonzi atiaki avanda na ngwende aza koloba pe tokokani chef azate alors ndenge Karine aza na poto pa ya Jael baza kaka ndenge moko baza pe kaka na ngwende moko nakanisa bolandi bien émission asali sikoyo ya suka alobi na YouTube motaleki moninga azate mutamunene azate ezate oyo soki nani bandeko soka bimisi phrase wana abeteli biso partia dicte wana sanke bapesa ye challenge elingi koloba Jael Show soki alobi bongo alobi direct na Karine teme alingi biso to comprendre ke ye na Karine
bazakaka ndenge moko. Alors, sikoyo Jael na Magali Kongolo bazape neloko oya kosala te ata bazwi ngwende ya Saratola. Saratola ye asalaka bozomona no azo travailler pa yebi. Mais Magali Kongolo bon asalaka koleka Jael mazali zozo chronique. Lokola za zozo chronique donc ki zozo na ye ekosenga kaka miracle ndenge tomonaka babokono oyo eza chronique esilaka kaka na miracle ya nkolo. Nalobi te ki zozo ya Magali Kongolo lokola eza chronique ekosila te na ndenge na biso mais na miracle ekokosila. Alors bakokaka niete sikoyo Jael Show ye zozo chronique azate mais problème azali mwana kimpombolo tono vide ye moko alobaka ngo aloba ayebi rien du tout kaka koningisa nsima. Bon moto ayeba kaka eloko na koloba te ayebi rien ayebo bota ayebi koningisa nsima ayebi kosangisa nzoto. Mais awa tozolobela oya kopesa na internet a part koningisa nsima nayebi eloko akopia te. Mais koma alingi ngwende ata ngwende Saratola bakokoka te etanke ngwende ya Saratola eza ngwende ya mokete ya monene. Ale bango ngwende ya Saratola eza deja monene na pema me balingi ngwende oyo ezali miracle, ngwende oyo ezali euta na puissance moko mystérieux mystique ya ba icône. Sikoyo na Karine Mokonzi ngwende wana tango avandaki yango alotaki bangwende me ya modele wana te. Me bango bamonaka eza facile ngwende ya Karine Mokonzi na mukuse eza pe ya bango. Surtout Jael Show ndenga zawana banda akutana na Karine ti mokola kokoma koko akufi bana babotami tokeba akoko kanisa toujours nyonso ya Karine Mokonzi ezali ya ye. Bandeko akobimela biso mokolo mosusu obakabola héritage na Karine Mokonzi. Yango bandeko wana bango mibale oya basi bozomona ngwende ya Karine Mokonzi balingi yango na ndenge ya malamu balingi yango pe na ndenge ya mabe o balobaka kuti ke kuti talu nyonso ekokontenga na ta nyonso ekozwanga na makambo tuna kobebisa mengwende wana kaka. Bandeko eza na bato balela batiaka motema na ngwende ya Karine Mokonzi la baronne me bandeko misosu bamelaka pema batiki na bango misosu soka meli pema moko aye abandi susu kolanda misosu bakoma désespoir balobi te ngwende wana eza kaka moko eza kaka ya icône Karine Mokonzi. Me bandeko oyo mibale nanu na bimisi po eza na bamisosu naye kolobela bango te lelo. Naye kolobela Magali Kongolo na Jael Show po bango baza deja ya kokanga makofi bazo bunda dans le vide bazo lela na ba chambre bazo lela na toilette maboko mibale na matama
Donc likolo ya ngwende ya Karine Mokonzi la baronne. Surtout na moment oyo la baronne azobala, azobota. Bango bazo souffrir. Bazo souffrir kaka te po Karine Mokonzi azobota, azobala. Mais bazo souffrir na moment oyo Karine Mokonzi azobala, azobota. Esengelaki azala na bango. Magali Kongolo amoni na moment oyo ifala zala Karine nde mastananga. Mastananga alingi na kati ya la chaîne na internet na Facebook ya Karine Mokonzi pe na ba live ya Karine Mokonzi bazo sala équipe bazo solola bazo seka nyonso ezo salama pe tozomona ke oui Magali Kongolo na Karine Mokonzi vraiment ompesi oyo makila moko balingi bongo mbala moko wana bazo diembela deja na ngwende eloko bango ba nango susi yango wana ndenge moko na Jaël yango lokola bamoni ke pema bazo mela tro balobi tika tokota na face à sima po ndenge baza wana baza préparé na face à sima yango Magali Kongolo sa bandi ba émission contre Karine mais wapi minduki o bakopesa ye moko pe minduki ezate na lobi bien azali zozo chronique akozwelango wapi ataza na munduki esalaka te Jaël show ye pakangi makofi ya baluki azobeta dans les vides mais makofi yango elemba ya bana 2 ans ya bana 2 ans kude swaka ya bana 8 mois azobeta dans les vides azobeta na mutu tono vide mwana kimpumbulu me balingi kaka ngwende ya Karine Mokonzi. Jaël Magali Kongolo bofungula matoyi. Jaël show Magali Kongolo oyebi grâce temo oya kangisaki yo o bangaka kombone kutu otangaka te ekoma kobangisa yo bapesa yo punition otangaka ngo te po otangaka ngo te osengai pardon na video. Jaël show oyebi grâce temo oyo bengaka 3 fois madame elakisi okomisie 3 fois saint. Alors ye obokumisaka grâce temo ye ayebi keko ngwende ya Karine Mokonzi kaka o ezaki na Congo tango bazaki na ye eza impossible po zwango esedaka te. Siko tango bokomaki na équipe nationale koto le Kardashian koto équipe nationale grâce temo azalaki conscient ngwende sosoyo na équipe nationale ezakaka na maboko ya Karine botiko kosa na liboma lelo oyo Karine ndenge aza grâce temo ayebi avandi na ngwende moko ye moko azokoka kotala ngo te po ekoko bome misu yango wana pona boyeba ke ngwende oyo botiko tila ngo mutema botuna grâce temo to bolanda ye ayebi ke ngwende ya Karine Mokonzi eleki kutu impossible po bozwango. Donc somo po soki ezalaki ata mukie facile grâce temo alingaki kohésite te avanda na ngwende wana po grâce temo ndenge alinga ngwende ndenge alinga ngwende ndenge alotaka ngwende ndenge azalaka na posa ya ngwende me posa ya ngwende ya Karine aza nango te parce que ayebi eza impossible.
Aïe, aïe, aïe. Bon, Jaël Show, mwanaki Mpombolo. Magali Kongolo, Zozo. Zozo Chronique. Ah, Magali Kongolo. Tala, sangana kaka na janvier, Pomulu Pembo azanango. Eza blagite. Wana, bagotia taka. Mokilio yo, ezali penza elengi. Ah, mondi mokonzi, internet yo gu. Eka, père Bapeti, et Vicky Kouli, l'homme du siècle. On dirait Niao Moazole la Kotoyo. Niao Tala, tenez là dans le château. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na kozangisa ote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na kozangisa ote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni amandaje. Donc on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na kozangisa ote. Donc na ko le katisa na napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.